Bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus. Comme je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Nous sommes là pour vous donner des nouvelles parce que vous vous êtes abonné sur cette chaîne pour avoir des informations. Voilà, décès cet avant-midi à Kinshasa de la célèbre enseignante Madame Elombe suite d'une maladie, donc d'une courte maladie, que son âme repose en paix. La grande famille, nous allons revenir pour essayer un peu de vous donner beaucoup plus d'informations, mais ce que nous avons pour l'instant, et on nous a envoyé des photos, on nous a envoyé des messages. Je me suis dit, pourquoi pas partager cette petite information avec vous qui nous regardez de partout dans le monde entier. J'espère que beaucoup de gens connaissent cette dame. C'est vraiment une dame qui a fait la une sur les réseaux sociaux. Quand nos enfants partent à l'école, elle donnait ce qu'elle avait. Donc, sa façon d'enseigner était autrement. Donc, mais aujourd'hui, elle ne plie ensemble avec nous. Elle est partie. Et nous qui sommes, c'est-à-dire que nous qui sommes restés, nous devons faire un effort. Yakoyeba, Kovandana Batu, parce que la mort frappe de partout dans le monde entier. Nzambe, comment je peux dire, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, amis et connaissances. En tout cas, que Dieu puisse fortifier les cœurs parce qu'il est le seul qui peut fortifier nos cœurs. Merci beaucoup. Nous allons revenir pour vous donner d'autres informations. Merci, que Dieu vous bénisse.
motema na ngai ekomaka moto osalaka ma epio Yesu itisa motema yo nde papa na ngai elikya na ngai makasi atango nyonso onatieli motema na ngai nzela mosusu ezali te kaka yo Yesu na banda na yo na bomwana nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution yawe ngai nabengaka yo nzete oyo etonda na makasa ntango motema na ngai ekomaka moto ozalaka mai epio Yesu itisa motema na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 52 bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te